Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà. Moi, votre humble servante, maman B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Naïb Sarabino que kosali la bino ezalaka penza devant na biso ya wana soki ya koloba ezali tozangaka te mpona koya koloba vérité wana to koya koprésentele biso to bino moi nouvelle oyo bozelaka na kati ya B52 la mignonne officielle. Lelo oyo famille bote zoyemba yelele na célébrer obisoto célébrer abisoto célébrer Bobby 300K veut dire Bellevue Télévision totalise 300K d'abonnés. En tout cas, eza lokumu o tokozong sapa muto mokilité tokozong isayango kakepa nzambe. En tout cas, famille bota, ba félicitations à bino de partout où vous êtes. Ba félicitations penza o eza nouvelle moko ya esengo. Eza pena nouvelle moko ya esengo yonde ko onanu o zwa occasion te ya kokota na famille bota to na Bellevue Télévision ba film ya kitoko le 40 na minute to lobela to tala film na biso ya innocent ou coupable to linga ko disclose mingi penza te pona tina na film wana ne kende kaka yo moko beta Bellevue Télévision okomona. En tout cas maman na likambo na biso le ezali affaire ndeko na biso o toyebi Madame Jita en direct des États-Unis a pété ba plomb. Jita pété, c'est contre elle et ndeko na biso Sam l'artiste. Ndeko Sam l'artiste la famille bogolanda na video wana eza video moka mulai boko ka explication nyo surtout Jita pesi na kati ya video wana. Sam l'artiste nzoka zalaka na e deux fois mais basalaka semblant na réseaux sociaux ka ndenge ezalaka. Ndeko na biso Madame Jita alobi leki na bango pe aza penza deux fois bango mo bayebi na bango na famille donc baoboya ete pondeka balobake ata boza na leki ya kizengi boboya ete ata boza na leki ya liboma boboya ete balinga leki na bango ka bongo. Sam a filmaki leki ya ndeko na biso Jita. En tout cas, on peut se détailler mingi te bino moko bolanda boyoka Jita a pété. Pourquoi? Parce que ça mamati c'est une miniature et puis le bique po aza famille bota. C'est qu'on relation na bango bazala ki non amoureuse, relation amoureuse na bango. Ezana lien nini ya ke Jita aza famille bota. Nde place Jita a pété penda ba plan yango wana. Tout landa bandeko na nga c'est une longue vidéo. Elle a vraiment expliqué. Oh, n'a aucune autre malili. Donc, il faut un commande boy. Maman, bisous, toi, célébrer dans nos 300K. Toi, célébrer 300K à boy, sous-soyez les bisous. Tout là, pardon à la grande famille. Abonnez-vous massivement chez B52 de la mignonne officielle. Soyez en manon à Liboso, Kobo, ça n'a quoi appuyer cloche à notification. Appuyez la cloche de notification, vous aura toujours notifié. Suivant, Jita, Madame, assumer le bien de famille Bota Yamakila, Gauloise Yamakila. Bon, Tolanda. Raison, on tient la miniature bien. Ah, il y en a PC raison, on tient la miniature. Mama Bibi sans exigence. Obi Ngai. Naza famille bota. Naza famille bota, naza bakuk te bino nyoto boyebi. Oya lelo e bomba na ate, naza famille bota, naza gauloise. Ya lelo e bomba ma ate. Mais pas la peine de ko tout la mutu. Naza camarade nanga Irsil Péchanga bino nyoto boyebi. Aza Warion ya Makila. Mais on est de très bonnes copines. Naza copine nga Zozo Luanda. Aza Abakuku ya Makila. Mais ngana to banda ko sala théâtre esika moko. Toza na problème te. Si lelo on est de très bonnes copines. Hier le quoi aza impoli pro max. Ngana aza impoli triple pro max. Ngai vraiment le triple pro max ye samwana. Bango musana bango ko dragaka ba garçon a poto. Yeya, na famille nyonso tunde to botama a mutu na muta botami.
mutu nyonso aza ba préférence na ye ye nzala Congo esika ekangi ye kuna nzala na ye ya Kinshasa esika eningisi ye michopo azwi eloko akolia te nga mobali chantage et puis atienga na miniature po aza leki na nga aza leki na ngai azwi atienga na miniature ke yo jita yo encore ozalaka mpe famille libota oyo nazosala yo ambo donc batindaka bino na bakuku lokola ngai na famille libota lokola yo ozoni problème na leki na nga oya kolia nga leki na nga esika avandi kuna na Paris alukaki yo leki na nga esika avandi kuna na Paris yo sami yo za salite lokwa mabanga kikosa bumbu alukaki yo poni bino bolingo besa bato maboma bo neti nga na vandi na nga boye na vandi na ngai na osala makamu na ngai na vandi vraiment na osala makamu na nga naki na besoin yo oya kotyanga na miniature nazalaki na besoin yo oya komatisa nga na miniature oyebi nga naza problème na yo kozala famille bote eza lisumu naza na problème na yo bandeko leki na nga mobali azala na Paris leki na nga mobali azala na Paris kaka ndenge ezalaka lelo bato nyonso bakoma oluka kodécouvrir monde na ndenge na ye un jeune garçon ana posa kodécouvrir nyonso abala te abota te amwa mokie eya nango te orientation moko boye te ezaka poto ndenge ekendaka eke na ye bongo baloyenge ka ya jeunesse esali bongo ezaleka vie tindelanga mo $20 tindelanga mo $50 leki nanga tindelaka ye asalelaki mwa ba western moi ba tap ba $20 ba $50 atindelaka ye et osalaka jour mosusu komesana basi bamesani bakomi bacamarade basololaka de tout et de rien babetana na masolo et osalaka jour mosusu leki nanga abandene ye kosokola auta kosokola aolata po ake musala ye sa mwana bengi ye mutu aopakola neso mafuta ye sa mwana bengi ye na appel video ayambi bagarso poto aza na ye ouvert d'esprit aza na ye na problème ta kenda a piscine akenda a plage donc kotikala mutakala liboso ya mutu e déranger nango ye te sa mwana abandi kofilme ye en tout cas bolukela sa mwana mata pardon sa mabandi kofilme Gaëtan afilme ye sans que muninga yeba bazosolola bazobeta masolo poso oza pede te osolaka na pede ni so yo linga basi oke odrage muninga no mobali poanye il faut zalaka muta masolo il faut zalaka ka deux fois po olingana na ba deux fois yo ke olingi muninga azo dépanner yo azo peso mwa ba mbongo azo selo ba western bozo solo na appel vidéo obandi ko enregistrer aza deux fois yesa mwana
obandi ko enregistrer ye après sima okomo osala chantage onde naza boye naza problème a mbongo bopesa ya Gaëtan ndenge zana pesa ngai l'autre là $500 abi na minute vraiment na mbongo te na ko kabelo $500 ngai na besoin mbongo il faut pesa nga $500 soko pesa nga $500 te na ko publier yo. Are you crazy, brother? T'es fou? Il y a un sens. Pour ni bolingi l'argent facile, boy. Pour ni bolingi l'argent facile. Mouto mata, en tout cas, ce qu'on mata po o ambete ngaite. C'est là non na sisa, ngala sisa koloba. A sengiye $500. Abi en tout cas nde naza boy. Naza $500 te ya peso na minicho. Onde ezana so peso na $500 te na publier yo. O publier na nini? On a ba vidéo na yo, jour na benga qu'on appelle vidéo na enregistra ki yo, ozaye mutakala, tu to solo na zo enregistrer, so peso na $500 te na rebalancer na réseaux sociaux. Muninga bangi. Abangi abina na mbongo te no ba futi bisote. Mais ngape fona futa loyer ngape na makamba osala, moyena peso $500 ezate. Oh bon pesa nga kasi 300. Abi problème ezate na peso 300. Omoni osami ona Kinshasa na ba obeta yo. On comprend que Gaëtan ana bande kona Kinshasa. Oko beta ma vraiment ba dinga no mibali. Ba obeta commencer na patridon. Oko beta ma yo veut mettre ça mio na laki yo kande maman biso pour le chemin de paradis. Oko beta ma olapa comme ça ba cook ba yo bimisao. Ba cook ba yo bimisao. Oko beta ma kitoko ba filmer pe na poster na page na ngai. Bino to banoke na bino bongo tuna zuma te. Otuna kino yenge zuma yaki na oyo finga ngesike suka ete. Le yenge ne ba douleur. Lo yenge obino bosa na réseaux sociaux. Nde kwa douleur Nde kwa douleur makasi. Azui a publié Muninga. Azui nanu abandi kotine la grande sœur. Abandi kotine la leki na biso mso moi so bazala na Gaëtan à Paris. Atindeli ba vidéo ya leki na ya mobali mbinga bongo. Ah kitoko garçon bonbon. Publiez. On peut plus vous faire confiance. O solana muninga c'est mieux o enregistra kaye possible. Sinon on sale ba chantage. Ngana na besoin $500. 500 yo samio na yebi ko zawana $500 ya mama na yo oyoki $500 vraiment ya maman abota yo lokwa Gaëtan zabi langa na yo ya wana bo pesinga $500 te na publier bembe no nyama o sala accident na moto kufa ka lelo ba kundo publier to zela biso mo to mona ngoto sepesa misu yo elo ni Gaëtan sali wana o eleki ya Balthazar elo nini o Gaëtan sali o eleki ya Balthazar na malonga publier sikoyo tozela publication publier makasi miso moto tala
To sepesa misu. Publié et bembeno nyama. Publié. Yo mobile à tembe, vraiment t'as le cuit. Vas-y. Là, on va dire qu'on y a $50 ba mbongo na bando chelo na western. Ba mbongo bando tindelo chaque semaine. Na nzala na ya Kishasa. O chaka longa na miniature te poani. Poani o le bete ke oh ya Gaëtan Chita. Oh la famille bota azotine leki no azotine la ba mbongo awa na lingi na ngaite o chaka o te poani. Là, oyo sale chantage, ndozo longi na nga yo tche na miniature bembeno niyama. Oyo obeta manakishasa yo samyo. Oko beta, momoni famille nyonso tu, mutu mabe azanga ate. Ata bato libomo balala na nzela. So ndeko ne propre akute na yo zo menace ndeko na ya liboma, obeta o. Ako beta yo. Papa, muta ko porter plainte na Kishasa na zali. Muta ko porter bango plainte na Kishasa na zali. Lo yenge de kwa douleur. Bino bo commissaire réseaux sociaux oyo neti so eloko nini. Oyo ko sa batu ba chantage. $500 et bemba $500. Yo na famille no wana mutaka ba $500. $500 oya mwana mama na ngande yo o lingoli yango na bopete bembe no nyama o kufa yo sala accident na moto. Poni bino bolingo même ça tuma sumbu. Yeah, na vandi kana tongo boy na sali eloko temba mo miniature. Na peso sko occasion memanga na miniature bien. Memanga sko na miniature. Ya famille bota na likambo oya yo na Gaëtan. Oui, je suis sa grande sœur. J'accepte. J'assume les défauts et les qualités de mon petit frère. C'est mon sang. Allez, qui n'a pas linga keka bongo, to linga keka bongo. Na minute azo lia fufu na mi pandi fumé ou te Belgique. L'icône n'a pas me la lèvre. Yo ebi lèvre yo gafa ya tirbo yo. O ebi lèvre. Oza mongo so ma bouteille lèvre. Garçon ya koina tembo. Osamba ngoso mabute na moni ekuna zolia. Aolia kitoko. Aokota mupepe na madusu nyoto njoto. Écoutez bien. Yo publié kas. Yo mobile ya tembe publié Gaëtan. Olongo lisuba miniature poani. Azo tinde la ngape maloba naza vraiment matière et coach bemba tata no nyama matière ni matière forcée obino bokoma oluka doucement ma oteza na bébé matière forcée obino bokoma oluka beka chika na finga bango matière forcée ata bino moko ezalaka. Ezalaka vraiment yo moko filmer muninga o kanisa ta bolamu na ete moi ba 50 na ya bando kabelo moi ba 20 na ye ba 30 na ye o kanisa ngote esunga yo te esombela yo te loko te o mela ma ya ta na $50 na ete o kanisa ta bolamu wana te boyeba ni dada ni de f bokutani na réseaux sociaux. Yo kabela eloko te me ya kabela yo ya sunga yo ya kabela ata mo ba $20 na ye akabela mo ba $50 na ye. Humanisme kenda wapi na mitema ba congolais. Humanisme muninga kabela kayo muninga sunga kayo oko sala chantage à $500 yo moni mbonga poto za lipa na nguba okanzi mbonga poto ko ya na nzete. Alamuka 4h30. Pour faire que madame soit là 6h. 5h juste à ça déjà dans arrêt de bis. Amati bis à Kicha 15 8 train. Tia comme ici ka salaka.
azonganda pour 16h fatigué aluka lia melata monini alala polobi suso lamuka akende ana ba facture au futa après yoka boye ba peso $500 parce que yo moko o filmer ye yo moko o filmer muninga ata soki mutu mususu a filmer atindeli yo okosala chantage te okanisa te bolamu asalaka yo okanisa te bambongo na ye oyo akabelaka yo ozo menace ye peke nga so bopesi nga mbongo te na opiblie ozwi mpo ozotindela yango bandeko opanzi yango na famille biso tomona mutakala aleki na biso il a plus de 30 ans facile oyo bino bolingaka yaya biso bayaya Gaëtan tosengi na yo Sam l'artiste Impoli Pro Max biso bayaya Gaëtan tosengi yo publier Gaëtan publier likolo nango azolia fufu na mipanje ute Belgique azomela lef asomisi bouteille na lef wana azomela bilobe osala te amela lala likolo nango tosendeni poni bolukomo luka mbongo na makasi boye yasikezate tala bataze loko munene na mulai azimo sa ministre atanje na kacha banjete yasikezate yokansi ya Gaëtan kutula msupe ekomi ata na kacha oya baltazate mutu sa moni aka mikolo batu ba luka ndio eleki ya baltazate yokansi on publier ya Gaëtan bato malonga ni ba otala bata malonga ni ba otala yo publier ye biso bayaya na ye biso bayaya na ye bana mama na ye tosengi na yo publier leki na biso po oyo tindeli biso mo tosi topublier yango na famille mutu amatisa aza abara kitaka epo na makelele yana sens te publier na yo ye ozi okotisi yo jita yo encore oza famille libota encore yo oza famille libota ozomona eloko na osalo ebembe ya famille bakuku lokwa nga na famille libota yo lingo sanga mindondo ebemba bakuku tosendeni pona lakso ke ngape na kalkila bino te famille libota na nko likolo nango ebembe no abakuku bino ba luke na makambo bino momela adiamba bino momela adiamba bino moluka na makambo kana makasi bo boluka makambo kana makasi bo na fanji na ngana tumola ate Yeji oui c'est lo mana kitana loba mama Baby mwana ana un esprit de mort makasi esa mwana akufa bébé akufa jour so finga Belvi na rage azo finga na bango Belvi ba monela Belvi azo munoko achana se abitambe na ani ataka atambola na munoko na se penza atala ki ata parents mwana ana te ki repese confiance ki amitié bete na yebiso ayebaki te muto bongo penza baluka bato bamela makila nyao ayebe te muto afingaka bato na rage bon apiblie Gaëtan biso mo tokotela Gaëtan ngakutu apiblie ata na position ya likaku apiblie na baposition asikeza te itokufa te likona sisangala te apiblie biso mo tokotela Gaëtan tosala balive apiblie wana mwana bisa Congo Brazza bapese base ya fiançailles bapervers kaka lokwa bango basami bapiblie
aoliate akumba tazali kutinvite na fashion week na Paris kuna yo publier que na pasi na Kinshasa bon apporter ça repasse boy na ma lilionné vert c'est exacté ani bi mo mbale ça na loté ça na loté pas publier eh bon porter plainte ba tout ba yo osel mamno bakangi yo kanyo tizate si balobaki yango osali mamno bakangi yo baoteli kanyo tite yo ozoya kotianga na miniature otianga na miniature mpo leki na nga sikoyo likolo nango encore yo jita yo ozalaka vraiment famille libota esali yo nini nyonso rapport azwa moyen ofinga be ngana na banda théâtre tobanda na onzela moko ou bien mama na ona tata na omutu bakenda okotanga théâtre na sala mwana oza ndoki tobanda na o théâtre nzela moko yango bino bozwa te na théâtre oyo bokomprendre te kimutema mabe azosali te ozozwa te salite baleshek biso ngai oyo bafinganga wana mukala l'échec fia boye nzambe akonfonda bino te te nakoma na États-Unis te nakoma na États-Unis te bino bozaka wana bozobalukaka kofingaka bato bino bokanisi makambo bino bofinga bato neti ngai nazanga munoko ofinga moi je suis très na ye na banjo finga batu bêtement non j'ai fait plus de live na koma na dernièrement c'était quel jour na fongolé live nanga toseki tobeti masolo Gaël était là batei biso koyoka mizika mokili eza mabe esili tobokomaka so tomi fin de l'année koluka bamatière esili na vanda na ngai na postaka ba vidéo na nga na talaka ba vidéo ya baninga na like na commenter sans rancune yo ozwi ba mbongo aleki na nga ochanga na miniature na konti yo yenge ndekwa douleur yaya lo yenge ndekwa douleur obiki mpona okali libota mwana finga eza tobiki mpona orepresente image ya belvi yaya sona ta obikisa biso tofingaka te mwa bareserve naa nango obiki me ejita boporte plainte ozomikosana omoni yo na Kinshasa wana oyebi Tridon Mobutu ya na Gaëtan te Tridon Mobutu anotali bilongi te ta bilongi bien okotuna Zuma okotuna baoyebi soki bango basimbaka yo nani atumoli yo mutu atumoli yo te mutu ayebi makambo na yo te mbongo apoto mbongo apasi yo filme moninga po nsima osenga oblige apesa $500 Olha aqui pra mim no live.
Bando ko ba video non de bando solo la gaita yebite. Gaita yebite ba o solo la, ni azo filmer. Azo ko enregistrer. Do ba luka ka ba matière partout. Oh, luka matière na makala. Ya po bana Congo. Ana photo Appelle autorisation T. Appelle autorisation T, yo filmer, ba filma mutu bongo te. Congo, mboka lo ezate ana poto o kote na ngo boloko de dommage ko mutu wana. Mama, Congo ya poubelle te. Mboka mo te zanga lo ezali. Eze façon makai. Ya makasi penza. Oko filmer mutu uninga ayebite yo zo filmer ye. Après obandi osali yango chantage. Mbongo masumu boko kufa. Omoni ba mbongo nyonso tu ya Gaita oyo lia. Loba Gaita lia 100 francs na yo. Loba Gaita lia 100 francs na yo. Loba yo na Gaita bomela libela mwasi moko. Ka mama oya Melisa Gaita libele. Nenga zo pola na sama bele. Nenga yo vino eko pola. Oko pola na mwana ye. Na motoki ya mwana ye. Na stress oyo latisi mwana ye. Oko pola yo. Oko pola. Kanini mama oya Melisa libele. Alie mbonga mwana ete. Akufi atiki mwana na Kishasa na pasi. Mwana bunzi ti lelo komi poto na pasi. Yo profite na mbongo ne ya pasi. Olie motoki na ye, olie salaire na ye. Oh mama na ye melela ngota maite. Yo sami yo. Bino moluka makambu. Bino moluka makambu. Yo soko melela mbonga Gaita mai. Soko melela ngoka mai. Kandenga za mwana lokele. Mama ne muta mai. Mai wana to liaka na mai, to melaka na mai, to sumbaka na mai, to sokolaka mai. Yo sam yo na motoka Gaita, to zawa ka na réseaux sociaux. To za na réseaux sociaux. Mutako kimata, mutako bloquer nanite. Biso na bino na réseaux sociaux. Biso na bino na réseaux sociaux. Biso na bino yo sam yo na réseaux sociaux. Biso na bino tozawa. Na mbongo neka ya pasi ya malini. Oyo liya papa. Mabonga pona eko kisama soka yo liya po o stressé ye. Kabo onga na epsaki eko kisama so se ni pasi. Vina ye po sale chantage papa. Geta taza mutaliboma. Ata za PD. Ata zanani biso tolinga ke bongo. Tolinga ke bongo. Oya ko kansate ke yo ko ko silisa biso bolingwa Geta na motema. Et puis ko kansate ke yo sutuki si biso te, o sutuki si biso te. To sutuki te. To sutuki te. Abota makuta biso na mokilio. Biso mto memeto ko tike na classe to chena mkongo to lese poto. Ozalate. To sutu kite. Omoni nga so cheki photo na miniature te. Nengana yate. Nengana yate teli nga ite. Pona sutu ki na nga ite. Soko cheki ye moko Gaita. Bosi na ye nenge abano kabelo ba mbongo na ye ya pasi. Nengana tala kaka. Tonga to ta bino mi bale ndeka to ta Baltazar. Mutoreke ya kunanya zate. Mais yo loko koti singa. Ozuzo na nga mkuse oyo mami ke ona miniature bembe no kufaliwa moto. Oyo kinga bembe no kufaliwa moto. Bino bolingo sakana na batu. Oh, oyo ke mambolo bapisa nefe koko kisamako. Koko kisama. Koko kisama. Loba sam na Geta ba mela libela mwasi moko. Loba sam sokola Geta. Loba yo sam yo Geta lia 100 francs na yo. Mais soki yo mela ta au pire.
na 100 francs ya Gaëtan yo okopola bato nyonso basimbaka te toza na ba réseaux sociaux atoyebani bilongi motema o domaine nzambe oyebi motema mutu te oyebi motema na biso te oyebi te oyebi esika bakunda motolo ya Gaëtan te oyebi mama Gaëtan te yo oyebi tata Gaëtan te mama Gaëtan apolaka na sa mabele akoma kusu asila amona mwana na poto te amona foto ya Gaëtan na Tour Eiffel te alia 100 francs Gaëtan te yo lelo lokola yo sekisi bivone na munoko na nga lelo lokola yo tangisi nga kombo ya bivone lelo lokola yo sekwisi bivone na munoko na ngai yo Sam molimo oyo bivone batela abana ne bisika nyoto bazali molimo bivone mona yo molimo bivone lata yo molimo ya bivone kanga yo na mai ekanga yo Sam ata na mai okosokola yo molimo bivone kango na mai osokola molimo bivone koma mukua na mai okomela yo Sam ka ndenge lelisi Gaëtan ka ndenge mwana mama na nga leli bolamu zoba na lakeli yo moni molimo mama wana epema na kimia lelo abima na tombo lelo bivona bima na tombo atala yo amona yo po akufaka yebeki atike mwana ndenge aza ayebaki ke mwana azala bongo ye moko mama na ya lelisa mwana ete anzima mwana ye yo lelo loko lelisi Gaëtan mai misa Gaëtan yo mai nyonso kosimba na vi na yo Sam nayebisi yo mai nyonso tu yo kosimba na vi na yo kende otuna balokele yo kende otuna balokele basala nini kende otuna pouvoir ya mai epa balokele ezala nini ebongo continue vi na yo ebongo o continue vie na yo bien biso nyonso tu toya réseaux sociaux toya ofinga te biso nyonso tu na réseaux sociaux tofinga te tofinga te po lelo tozala bisika toza lelo tokoma esika nzambe amema biso tofinga te tosala baninga mpe chantage te totalela nzambe tonzima mapambolo ya baninga tonzima baninga ba avancer bake liboso biso tozala na sima tozela tour l'air tour na biso ekoki nzambe atali biso mais yo Sam oyo kolelisa orphelin moko boye oyo kolelisa orphelin moko boye ka ya pamba abengaka yo Gaëtan abengaka yo yo komona bolamu ya nzambe te Gaëtan naloba Sami yo okomona bolamu ya nzambe te yo mai ekokomelo mai nyonso ata ya masanga ata ya fanta ata ya koka mai nyonso eloko nyonso tu ya mai ekomelo ngambo ata mai na oyo ya makidi na yo okoverse na pasi okokufa mai nyonso tu ya mokili oyo eboma yo mai nyonso tu ya mokili oyo ekoboma yo bino bosimbaka place basimbaka te bosimbaka place oyo ifo pa osimba boyaka kosimba place oyo ifo pa osimba bolelisaka bato oyo ifo pa olelisa oyebi histoire ya mutu te oyebi vie ya mutu te soki Sam l'artiste soki Sami l'artiste ata soki Konifuati ya abakuku
asala ben miso so pa finga ka belvi so pendeni na yebi te na tala na ngai pete na yebi atayete boy na yebi ete yo ye pa muninga akabelo bambongo azo kabelo bambongo soko lingie makangu bolingani ki makangu sima nango yo filme ye ebe yo kanto ko lia bambongo ofele le rolia mbongo mobile ou rolia mbongo mwasi il faut pas vraiment plaisir il faut l'accès au bord à l'accès au bord au tchemo maloba et soulager eza ekenda bongo ekenda bongo yo siko likolo nango o filmer ye après yo sale chantage so pesinga monte na publier papa publier ye en tout cas on publier bien tchaye na Twitter na Facebook na Instagram na TikTok partout na statut na ya WhatsApp tchaye partout tchaye partout pour oh tindeli biso wana tosi tokabole wana famille leo tindika be wilisa chango na groupe a famille to bois qui ça été yaya ngala insulte kukume aboka toka bwana insulte poani toka bona poani bozela ka ngala kabona na bato naza mutoka bona na ete na kabona insulte neti poani po salinga niko yo dérouté ngate na oloba makamba sam na oloba makamba sam osala leki nanga chantage na oloba makamba insulte c'est ma copine toka bona poto sa neti ni na ajo ba 40 ans tozana ngo ba quarantaine to komba koko to kabona euro to kabona kwani bomona gete ndenge botala na TikTok na ngate ndenge so atie photo atie vidéo attaquer ngai atie vidéo a partager nga bomona ngote bomona eta anniversaire na le 16 août ndenge publier nga na ba page na nyonso to kabona kwani boko zela trop boko lemba loso bandoki na olimbi sote question nini wana question ezali kamba sam osa leki nanga chantage leki nanga ya mobali ya mwasi te ya mobali aza na Paris Gaëtan eza Tridon te boyo ozwa confusion aza leki pas Tridon Gaëtan aza na Paris ye sam wana aye kosenga ye bambongo ala filmer après il y a des chantages so ko tindeni ngate yo sam yo so za mobala tembe me mo za na mabindi na sa makolomata te na oluka on etina komo loba kwa mutaliboma na yo loba na ben sanité pamba lero matano na live ya ko expliquer ngati yo na yo finga opamba au monde ba ko lukela makamba maintenant tu es SB ou famille libota oso mona na zala SB oso mona le ngana na SB ndo ki mutamisala butu yo sami yo ngana zo zela yo mata yaka yo mobali ya tembe yo impoli pro max yo kutana na mama ngam na bota na Melissa libela ke impolitesse yaka to solola yaka vraiment to solola ngai yo mama na umta Melissa libela ke impolitesse yaka to solola yako finga nga parce que je suis déjà énervé ma chérie ata yo moko tu poses des questions pendant que je suis en colère. Hein? Pourquoi tu dois me poser ce genre de questions? Pourquoi tu dois me poser ce genre de questions? Ta mutu mwa benga Tridon ebisa chika na benga na mincho na ana kanda. Mutu mwa azana benga na Tridon. Ayebise abenga na mte.
Il faut t'appeler la température de la personne, maman. Souvent, moi, je réponds pas mal aux gens. Je suis désolé. Hein? Je suis désolé, excuse-moi. Je voulais pas aussi te répondre mal, mais il faut aussi regarder la température de la personne. Je ne suis pas bien là. Je ne suis pas bien et puis toi, tu viens me poser ce genre de questions. Tu vois? Je suis désolé de t'avoir dit tout ça. Je suis désolé. Oh, on est surtout Sam. Mata awa yaka ato solo langana yo. Yaka ko expliquer nga yo mobile atembe. Mata te. Mata mana o zéro parce que j'ai tout mon temps. Ah my goodness. En tout cas, ça matin, hein? Matin, on solo là, tout s'expliquer. Matin. Po bino bolinga koyeba batu bino bokasine batu babanga bino bokoma na monopole ocha batu mal à l'aise bokoma na monopole aussi ça baninga appétit bokoma na monopole boboye ya kofinga finga ka batu olali olamuki oyo fingi olali olamuki oyo fingi bino bokoma ba eyant droit ya ba vie na biso. Mama bokangisa ye point barre. Et si bokangisa ye ani lote ba ko de ba pousse la ba on sou kanyo si bokangisa ye bo mamoto te ngai na bo mamoto na pelisa ka wapi pona boma ba boma eloko ba bomele moto yeto wa finga ka bato na mawa yeto wa finga bato mona bato asali eloko takabela kombongo ate ebele tata 50 euro apesaka yo nzoko ofilmaka osaka kati oenregistraka ye siko omoni ke bapiaka eleki bato bokotela baopesa nyonso mbongo te oyo osali chantage atindi yo 500 euro so 500 dollars ezawa 500 dollars ezawa apesa bandeko netaki opesa liboma sana. Maman, j'étais dessus, tu m'as posé la question au mauvais moment et je te présentais mes excuses. Après, si tu ne veux pas, si tu vas rester là pour me faire des reproches, ma chérie, je préfère que tu te casses alors. Je te dois rien du tout. Tu as posé la question au moment où moi, je n'étais pas bien. Je suis en train de parler de mon frère qui ne va pas bien en ce moment et toi, tu viens, tu me poses des questions. Si tu es déçu, casse-toi, pardon. On ne doit pas se chamailler. Mes problèmes, je les ai amenés ici parce que c'est ici que ça s'est passé. Maman, Likamni. Likamni, si j'avais besoin de traiter ça en coulisses, j'allais pas amener ça ici. Hein? Moi, je ne suis pas comme toi. Ah, s'il te plaît. J'ai été bloqué comme ça, tu vas plus au bandesou comme on a été et puis tu ne seras plus déçu de moi. S'il te plaît. Va là-bas. On a bloqué déjà. Je veux pas le temps. On va devoir s'ambisser l'aéro. Point. Qui fanatisme en cas. Il y a comme ça star. Na comme star on a décision en amoko. Bon numéro. Trudon Lukaye. Trudon Lukaye qui toko. Trudon Lukaye pas Trudon za kinte. Na minute Trudon za kinte. Sera zongi kin semaine prochaine. Ako luka samwana. Ako lukaye. Ako beta ye na liboso likofi. Simanango. Ne boyo comprendre pe qui est Tridon. Pour le quoi bino bozwa ke garçon maboke. Bo tout na bato ba yebiye. Bo comprendre. Bo comprendre ki toko. Oh. Garçon oya maboke ango yeyo. Bo comprendre. Pour comprendre vraiment pour comprendre en haut malgré les arrêtés mais pour comprendre on est loba
Focus et l'ongloko à 12 appels manqués. Bitanga soy mwana mbwa. Wana nani yango so ndeni so bandi suko finga na. Nembi ta fingi so abaku tenga focus eza famille bota. C'est qu'à commenter qui m'a bien focus à répondre. Il y a fingi. Sandra, Sandrine. Elle est très jolie. Voilà la photo n'a été. Gaëlle a été dans live oyo. Sandrine a été n'a bloqué. On fait bien. N'a bloqué. Gaëlle a été. Bonsoir mon frère. Van Boni. Moi personnellement, je connais bien Tridon. Je sais que ce qui a loukié, a kozoyer et après a kolapa kitoko mama. Aolapa kitoko. Bango le roi baluka ba problème. Akuta na problème. Tout ça a na réseaux sociaux. Mutuku qui m'avait. Biso nyonso tu awa. Mwana mobali wana. Soki sami wana. Tokoyoka sango. Totala ka boy. Bonsoir Joyce. Tokoyoka sango. Zizi na koseka te. Mutuku ki m'avait mama. Mutuku ki m'avait na lobby yango mutuku ki m'avait. Bonsoir. Tridon ko beta e parti. Ko banga te Tridon ko beta e. Nda ko comprendre. Tridon ko bete kitoko. Ako ata ko Tridon ko te. Tridon ko te Clément. Olanda Gaëtan. Alekina Tridon na Moulai. Alekina Tridon na Mbinga. Clément Zawana. Akotangise makofi. Well, Tridon ko tutoke musika. Clément kaka Zawana. Au sepelise. Et puis place nyon tout ba obete ba filmer. Place nyon surtout ba obete ba filmer. Place nyonso ba obeta mwana mbale ana ba filmer ba otindela nga na poster. Ba okangisa ye ba obeta ye. Oh ya. Ba okangisa obeta ma. Te na occupé chérie. Na occupé makasi arija. Na occupé. Bonsoir Bisma. Na chika théâtre mama, na chika te bino pe bo comprendre te que na koma na États-Unis. Moi la mère, aza na ena ke mpoli na ka ngam na ministère libéré. Ngape mpoli lo kwa yit. Siko ngande na zaboye, ngala kama wa bato nga ba mpoli ngo baza ba lâche. Osalaka muzinga ngande na zaboye nga so bo finga nga na ebite so bo ebi live mo bo barezi asalaka ba ofinga nga na likambo na yebi na mutuna makolote na koko kende par 4 chemins te na mataka na live barezi wana na régler ka compte ka kuna esika ba tonda na ke belé ba ofinga nga ngamo na ye. Bah combien jita Mathieu nazala peine faux quantité. Bonsoir Lima. Nazala peine faux quantité. Ngamo na Mathieu na vrai compte na régler ba on ba compte wana na sisi na kiti. C'est comme ça que ça doit se faire.
Bino mofinga kaba tu siko ngani na za bande na fongola live na lembi kutu na kata na ngai na oluka esama ngo et pourtant auto za na live kaka na mingi te batu pe ba yebi pe ba partager les pe live na matite amatite ka boza ba lâche boza ka vraiment ba lâche. Bonsoir Lisa, je t'aime aussi don de Dieu. Vainqueur. Boza ba lâche bino soki kotumola batu yaka o matisi nga elongi nango tie na miniature obangi te siko yaka oloba na ngai yaka ko expliquer ngai nga nalandaka nga makambo kola bino bokomprena nga te ngai nde bozala wana o kolanda te bitodi leki na ngai zela na expliquer oyo. Bonsoir Guylaine, bonjour. Bino ne bolobaka kolanda te nga motema na ngai esimbaka te o. Ngai motema na ngai esimbaka te. Ngai soko tumoli nga ka ifona ya. Bitodi. Obi mwana bisaza na Paris Gaëtan. Koni fois timoko boye ya Abakuki. Basali na relation. Mwana biso asali la ke mo ba 1 ba western, ya mo ba 50, ya mo ba 100, ya mo ba 30, mo ba nini akabela kai. Na relation na bango amoureuse kuna ye asengi jour mususu ka boye muninga na ebite abando pakola mafuta uta ko sokola ye mwana wana ba solola abandi ko filmer ye sans que moninga ye ba ke azo filmer a filmer silisi eleketa ba 2 semaines akomi o Gaëtan ndengo zane faut pesa nga 500 €. Yabi 500 € mikolo na na mbongo te na koko pesa 500 € te o nga na ba vidéo no mo boy awa so pesi nga 500 € te na ozalo obligé na publier mo muninga bangi abi ba vidéo na nga ndeni o mukolo bando pa ko mukolo bando sola no na filma kayo il faut pesa nga 500 € po na publier ote muninga abi na za 500 € te zela so ba futinga no lukelo ata 300 mais ko publier nga ite wana Sam soki Sam l'artiste soki Sami artiste ndazo sa muninga chantage abosani ba 100 $, abosani ba 50, abosani ba bola munyo surtout muninga salaye muninga pe ba futiye azu 300 €, 300 $ a chindeliye abi moyena chindelo 5 zate il faut na futa ndaku il faut na futa ba facture yozwa kaka nanu 300 $ o mais ko publier nga ite mais non yesa mwana azui atindeli yango Willis o naza ba vidéo aleki no awa donc ndenge zana nazo publier kaka bonsoir Maria nazo publier kaka ni Willis ABC papa salaka ndongo moni publier ye ule basuka na bango mibale kuna ye fanzo zolo na ngaya mkuso lokwa mikata loso ama mikaona miniature yo jita yo ba matière ya leki no ekotiawa bozo sambwa surtout lokoza ka famille bota bozo sambwa vraiment est-ce que ça a sens ba matière ya leki na ngai ya zui lera bando liambonga leki na nga po ani na informa ngai te siko ki famille bota na ngai bonsoir Irène ki famille bota na ngai na makambo oluka nini yene tuko sa nini donc yo moko filmer muninga
Yo moko ozui obandi ko sala eba chantage. Et puis Muninga a vu $300 à Tindelio. Mbongo apoto eza passe bandeko. Mbongo ya mboka oyo. C'est un imbécile tout fait, un imbécile de premier niveau. Je dirais même un imbécile de bas étage. Yo moko, c'est comme ngai jita, na yeko lukani na kacha miniature. Na yeko lukani na miniature, na yeko lukani na kumba na nanga na famille bota to yeko lukani. Yaya eza ba bêtise te. La diva, eza ba bêtise te. Et ça, bêtise, vous appelez ça des bêtises parce que, et comme les binotés. Bon, moi, c'est au cas où il y a ma vidéo, il y a Bartaza, Akoufi, Ami Bomi. Ami Bomi, parce que, et ça, les Kambou, il y a mentalité morale, il y a Moutou. Moutou Moussoussou, il y a morale, il y a ma cassité. Mutu mususu aokokate amimona en spectacle. Mutu mususu aokokangote. Il peut se donner la mort. Bozo amakamunyo surtout à la légèreté. Si nous la famille on défend pas notre frère à Koko Koufa. Il faut tout défendre parce que yo ozui mutakala ya muninga. Au salaire chantage, $500. $500 est un bon rebelle bandeko. Na ba poto o na biso na bino to zali to yebi. Lelo biso a tonnerre ezalai na ba 4 heures wana tonnerre. Mboula ya mupepeti, mboula le sili ba 9 heures. Mboula ne ba lobby. Mais je vous dis, il y a des gens au bakene musala na 4 heures du matin. Il y a des gens au bakene musala na 2 heures. Mon apote zambongo te batu balokota non. Ici il ne neige pas de l'argent. Il ne neige pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent qui tombe comme ça et où tu dis quoi il quoi neige non. Eza ngote mbongo eza pasi. Osengi muninga osalie chantage anzimi pour un respect à famille. Atindelo 300 abiko publier ngaite. Nakanisa ki ke on était des amis. Nakanisa ki ke on était des amoureux. C'est pas la première fois natindelo mbongo. Mais non, yo zui sous la vidéo wana okomi kotinda ngona famille o menacer biso. Papa publier. Soki siko biso ba tua famille. Tozu maboko na makolo. Tokangi, tozi munoko to tongi. Biso to bomi mwana biso. Est-ce que tu as besoin mwana biso kufa? Est-ce que biso to as besoin mwana biso kufa? Atika mokili opona Sam. Sam nda okufa. Sam okufa. Sam yoko kufa Sam. Biso toza balokele. Biso toa ba mbisi. Mbisi aliaka na mai, mbisi asumbaka na mai, asokolaka na mai, amelaka mai. Yo liembonga gaita, omelelaki yango mai, omelelaki yango masanga, biloko liaki balambaki yango na mai, osokolaki mai po bima na mbonga gaita. Sami yo mai ekoganga na nzoto no. Ngana oyebiso. Ngana oyebisa yo. Maman Melissa Geta libele, aliembongo Geta te, amona Geta na poto te, akufa. Apola na sama bele, molimo ne zaboye. Molimo mama ne lando na mwane, na mwono ya ye. Na ola kelo ka mabe likola mbongo aleki nanga, na zo la kelo mabe. Toutes les malédictions de ce monde, elles ont likolo na yo. Je te maudis, Sam.
J'étais maudit likola motoke mwana mama na ngai. Sois maudit na tongo. Ola ke la mama be na midi. Ola ke la mama be na pokwa. Ola ke la mama be tina bandoto no. Ola ke la mama be. Ola ke la mama be. Pona ma miss oyo tangi selile kinanga. Olelisi ye yo ola ke la mama be. Soka tumona kiyo. Soka finga kiyo. Mekaka nenge yo muto bandiye. Sam na lakeli yo mabe na tongo. Na lakeli yo mabe na pokwa. Na lakeli yo mabe na butu. Na lakeli yo mabe muna bolamu te. Likola maya miso a Gaëtan. Yo muna bolamu te. Likola maya miso a Gaëtan. O muna bolamu te. O lakela mama be. Libumwe swa yo. Mutu eswa yo. Makole eswa yo. Maboko eswa yo. Minu eswa yo. Ozwa pasi ya mokili nyonso. Eza likolo na o. Malédiction nyonso eza likolo na o. Loba oliaki mbongo ya Gaëtan te. Loba yo oliaki 100 francs ya Gaëtan te. Bible le dit malédiction sans cause eza ni les sans effet. Mais oh eza na cause. À cause ya ma miso ya Gaëtan. Je te maudis à cause ya Gaëtan. À cause ya mbongo ya Gaëtan. À cause ya motoki ya Gaëtan oyo lié. Sois maudit. Sois maudit. Sam, sois maudit. Na onyo soto Gaëtan sala pona yo. Na mbongo ya Gaëtan oyo lia. Lakela mama be. Apede to yebi aleki na biso. Aleki na biso. Aza leki na biso. Aza makila na biso. Naki pede na ye aza ya biso. Nzamba lola pesa biso e bongo. Muta jija ete. Tonzima e bongo. Tonzima e bongo po aza ya biso. Yote mto yo longwe la biso e na mukili. Te papa. Yote mto yo sili se la biso e posa ko vivre te. Te. Pede ya numéro 1 ya mukilo eza yete. Akuta. Pe akutika. Via mutu eza nzambe. Esika nzamba o mema e. Nzambe ne muta yebi ata biso ba o ba yana e to yebi te. To yebi te sika ni nzamba o mema e. Me to linga ke kaka bongo. Yoko ya kopesa e posa mi boma te. Yoko ya kopesa e posa longo na mokilo te. Yo okoya kopesa e posa okufa te okosi yo ndo okufa. Yo ndo okufa. Amona mama abiso. Yo ndo kokufa. Bino boluka ka makambu. Bino vraiment boluka ka makambu. Bo finga bato bo mesala ko finga na bakota kate balobaka te. Bo tika. Oko bando luka mbongo na makasi te. Oko bando luka mbongo na makasi te. Po ata soki yo te mto filma kiye. Ata soki batindela kiyo video yango e pa mutu mususu wa filma kiye. Tanki aza muninga na yo. Tanki aza mutu oya kabela ko mbongo. Oliaka mbongo na ye. Osenyi $500 apesi o $300. Papa, okokai ko suka nango wana te. Okokai ko suka nango wana te. Il fallait ka oke nango ti likolo bongo. Il fallait ko lakisa biso mutakana mwana biso tomoni. Biso bayana e tomoni.
allez to sengi yo le distributeur au distribuer to sengi yo distribuer kabwela bandeko mususu pe bamona tshela bandeko TikTok bamona tshela bandeko Facebook bamona aucun base ça la plus de 4 jours elle a base oh ça la plus de 4 jours té exact il s'il est les cas et puis la vie continue et puis Geta mi bomate azuka ande mayele azu mayele basenji loko abino moya collaborer na bino ezate azuka ande mayele et loko yo et permettre est-ce à mata niveau et permettre à mata niveau alors mon niveau c'est akoma world akoma world akoma luka ba français ba collègue ne ba ningane ba français ba mindele loko aye pour y avoir choix nae et avoir goût nae. Il est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. Il est libre de vivre sa vie comme bon lui semble. Et à vie nae. Et à vie nae. Liko nango. Et dans ma vie nae ma casse. Ba goût nae, ba choix nae, ba orientation nae. En tout cas, la monipe, yo pe sam pe loko zo yate, loko za zoba, loko za t'as pas le couille quoi, tu n'as pas le couille. Na chiki yo, na chiki bino bandeko. Pardon na batoni on na beti si libakwa hein. En tout cas. Bolimbis na ba o nyo surtout ba se sentir lésé ba yoki bien te na ba dire nanga et tout et puis merci à tout le monde d'être là, merci de m'écouter, merci de partager, merci de liker. Je suis très occupé, je dois faire la cuisine. J'ai trop de choses à faire à la maison. Donc je peux pas mais la casse la live. Je suis na so mutalinga lo balikambo mutaza na vie moko ya ko partager peut-être à Coco Mata comme ça te partager so pe muta matazate. Moi je veux vous laisser na continuer ba occupation ngai. J'étais choqué de voir mon frère à Beninga na appel vidéo. Il n'était pas du tout bien, très abattu, il était trop mal. C'est là, c'était merci Roger. Donc bien tangi kombo na yo te. Wana nani ana la sagesse. Na yango la tangi kombo na yo te kangambanga. C'est qui ton frère? Mon frère, tu le connais pas. Mon frère, il n'est pas à ça théâtre, t'es à ça l'année ma camarade. C'est mon frère. Et merci. Ce genre de sujet, tu donnes ta langue au chat, mais qu'est-ce que tu es venu faire, ma belle? Azofinga na kombo ya sila. Donc, eza babakoko, j'ai tapé azalaka, j'ai tapé à kozongisela. Tala. Thierry, viens, je suis à la maison.
Nana ndaku yaka te yope. Chéri yope le lendo, Ah. Oh, ça n'a tout passe. Nana ndaku vient. Ah, papa, nasina siliki nasina natiki na ngape. Ndeni na oyo finga batu bezana on a bloqué. Muto ana oyo finga za muta famille bota te. Yo ba ebiso la famille bota le kaka. Soki wewesi. Ya. Kena li felo. Nasina bloqué la sagesse, na bloqué maman. Comment la coup tu passes, nasina bloqué. Ce que Frakata, et Frakata pe na bloqué yo, kendo subolala. Nakanisaki ezalaki mwasi na mobali, mais nazwi précision, je ne juge personne, yango na lobi bongo. Ah oui, on ne juge pas les gens, maman. La vie, on ne sait jamais. La vie, on ne sait jamais. Barcelone. Bonsoir Gita, je t'apprécie. Merci Barça. Merci beaucoup Barcelone 32. On a Mathieu. Gita, ça va? Ça va bien? Les gens on dit depuis Paris. Ok. On dit quoi? Ouais. Namona na TikTok et tout, voilà, on dit ah, Pasteur n'a vu son boca. Ah, c'est gentil. Ah. Bonsoir maman, j'étais à la bus. Bonsoir. Ouais, et tout, voilà. Ah, on y veut ma co, ba bengi, ba. Madame Gotham bien fort. Ouh, c'est gentil. Martinez. Merci, c'est gentil de m'aimer. Je t'aime aussi, ma soeur. Nabano sur la makamo et comme l'île de Konamiso, on a Paris ou à ka, mais na sisi nanga. Oh, c'est à Paris. T'es à Paris, t'es à États-Unis. Ouais. Namona Nino. Namona Nino na Nino ba live na tala ba live non trop. Ah, merci beaucoup. Neige yo kutumto tindelenga eloko oyo ya note là. La note de la neige là. La noblesse. Oui ma chérie, bonne. Bien bébé, yo kutumto tindelenga eloko oyo ya bachenga la miniature na tongo. Après la couture, comme je m'occupais de papa pour Abima, là na silisi, là yo aussi ma téléphone pour nous vérifier. Na mon be ba te belé ba tindelinga ba miniature en ba tienga avec mon petit frère. Né oh, nata la boye. Donc garçon mo boye Sam likambeza Sam mo boye, asala ke mission ya ba Abakouk. Aza producteur. Konifouadi. Azaki une relation avec mon frère. Azaki une relation. Et mon frère a nous dépanné. Moi, 50 les à la caca. Maman. Je me suis sur la sikoyo. Ils étaient à poil. Okay. Et les gars, il a commencé à filmer mon frère. Tu vois, disant qu'il faisait confiance aveugle. Et les gars, les Sam là, qui ont dit qu'on filmait, a filmé, si 2 semaines après, oh, et Nine Saboé.
Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, la mignonne au Bongolia. Oh, zéro. Le bezala qui n'a dit, c'est un ado au Bongolia. On a un. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.